Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ko mona ba ndona so ba se zo fingana et ça passe. Na loki pe ba explication. Ils ont un garçon mon côté na les réseaux sociaux ali kinga na ko finga. Ou pas linga na ba argument na ko loba. Na ta. Si je étais traître peut-être, Graine m'avait pas bloqué ngate. Ngana obena uti nga lemba na koti ya lingwala na vandi oyebisa ngai Yvette na kangi bakoli avenir landi so bakangi bandako to nini ngale ke chino uti lemba ozu Victor l'équipe du peuple li mette na koti oyebisa nga na opesa mama mikolo ba mi balé le conseil. Non. Comme on a Karine, mon Yvette va poster une page, c'est choquant. Et ça choque. L'obi mobile Yvette dans ta page, c'est choquant. Au moins Yvette va poster par relation à Karine, nani na page c'est choquant. Est-ce que beaucoup sola les sous-sauter? Je suis pas obligé kaka lokola moto nyonso abeba na kana Karito abeba na Yvette abeba na kingani. Moi va problème ça va mes attentes il faut les kana TV on ça va clash on ko finga non. Mais ces révélation mo toyoki lobby na yoki nzoto malili révélation ya bambwa tomoni live Yvette asali révélation moko ya mami na yo alala kina mbwa bafuta bango ba $50 neti ba biloko wana neti ba siko lelo eko za ya sauter le côté mais est-ce que Yvette lobi mokile sani ça c'est amina est-ce que na zanto ya lubumbashi ona nios ena zonga kinyos na loba yo mabe bonzi bango parce que na ina lekechu finge pe je pense que Karine pas ko côté la Yvette ko taquer pe do ya ba page na ça qui kamone aussi pas Karine a dévoilé mon temps tout ce que dévoilé ba face oh gloire c'est que azo ezaka une façon ya ko se racheter oui tout ce que dévoilé ba face vrai amour vrai amitié na métier pour l'instant ezaka nzambe Yvette na Karine babanda ko swana lelote babi autre monyo ya mukie baswana kutu ya makasi na bomwa bazo baswana ke kutu ba Yvette to Karine zo ke soute ko kota te yeto lingi soute pemeno mais famille ba Yvette kama ke Karine Yvette bazonga na lisusu quand tu vas parler quand tu bana comme exemple oui to ya mwana page Yvette Kalombo Jontache a posté que le Holangi o ba finga naka tout ça quand comment oye pour oye il va taper sur raison na le bec poster Glo Holangi zo soutien na bango etant que ba parents de ba finga si ça problème était Glo pas finga ba pareil Yvette a finga ba des fois Yvette na lobby ba na directement na tala ka lobby ba debilo ronyo so finga ka Yvette wana ezake ba pesa ka yango mutu oyaki ko pesa information wana pour finga Yvette albi que non ezale kaka sincère j'ai la talent Jonathan Dario j'ai la message na ba niveau mo robo on a ko mettre j'ai le shoté ngado ma ba guerre plus que na j'ai le show j'ai le azaki ko penser peut-être les quelque azo ami par ya Karine mais il part mais il ko chan de paix mwana mama ko buka na te yo kali solo mama Justovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta baboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma ko bomba elongi okoma ko okela nzoto na osoni ko buka na te lukaka ka mama Justovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Justovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezanga monyokoli mais sur terrain kotakoliki moma moneto monaka humanisme yeye chéri okwaki wapi pas pardon ya baba oyoki sonite. Grand merci à tous les abonnés na abonnés nyonso ya Congo Liziba na batu nyonso o boketa biso main forte o bozana toujours scotché
bolanda toujours émission na biso tokotala bandako na bino sans audience tosenga bino permission te tokoti botali biso bo aimer bo partager bo commenter ya malamu na ya mabe nyonso tozo encaisser tozo zwa kaka toujours na cadre ya actualité ndenge zo déclaration le net bozo mona ka ndeza ekiti e mati ekenda ke zongi toye lisusu na ye lisusu oh Aruna yo zo sala te mais ce que faut boza besoin yeba makamne ngezo lekana ce que so Aruna l'équité Aruna à l'équité azu mutu ngo te à s'expliquer te pour comprendre pourquoi mais pourquoi oh azolo baté oh pourquoi azolo sa tendance c'est zo yeba la te aza côté gauche aza côté droite et ça n'est nini ya mon micro na biso ezo toujours kolukaye pour ameka pe ko expliquer biso pour à éclaircir bino bateau bozo tala biso na héros yo pour yeba nini vraiment au ezoleka déjà Jonathan passer caméra et pas ya que veut pas dans les ketchou bonjour Aruna, bonjour à tout quoi pour Katanga, na furahi sana watoto wa Katanga tuko hapa vraiment tunakuya hapa mzuri kaka sana ndiye banasemaka kwa Swahili basemaka vile merci na yo pe Aruna mère chef niko na wabengo fi de chance parce que ozozwa na yo zana Pablo tout temps zana na poma oskité na poma petite bakabelo mo mwana mama zo pe nda mo be lo bakabelo mo 1000 bi mwana zo ta 500 ça qui nga bien OK desika ba pêche au ça dit que waka ba fi musu zo tambola na ozo mona ka bunka okina zo ka freinage na ko ka ba fi freinage na vie na ngate be na ngate si vous posez à freiner za buka okikolanda ngate kutambola ngate na koka pe ko supporter ote les hommes bidé ça una zo zwana desika to vandi bwe ana bokasité ya boss César Pacioti vraiment taki va ba mbongo na ye pour tozo sika mo ya cadre mo ya bien tous les cas moi kitoko yangoi loboko ya nzambe aza toujours bien et merci aussi na papa Paul Fiki pour FBT misalande ba s'occuper biso na maman Nathalie Fiki pour ndé na yeso ki alinga musana biso sala bien lumbashi liboso na yaka izalaka to kana héritier watanabe deuxième lumbashi to yaki na papa Paul Fiki pour vraiment s'occuper ki nanga bien banda ko ya na biso to ko nogeri meuble na biso ya munene o bien na kombo ya FBT misalande transfert d'argent au naza agent manager Jonathan Daso Kobenda je suis manager na t-shirt naza manager pour nous rester que FBT a déjà le Lubumbashi pesadi bo hésiter ko tina bilo na bino mambu tout ba koli mamu nyonso qui tcha ça Lubumbashi Afrique d'ici partout et ça vraiment partout dans le monde entier ya ngote tant que nga manager et tant que nga mopanzi sango ya FBT misalande ya ngote na lobera toujours FBT ça da toujours promotion ya FBT. OK, merci beaucoup Kevin Panda Lekechu pour bande émission tout à tout côté la mozindo sans pour autant n'appelle ça un grand merci à César Pacioti loboko ya nzambe yankoi loboko ya nzambe ange céleste ange libre voilà ange libre vraiment merci beaucoup na fondation na yo César Pacioti na bokasi na ye mais au moninga na lekechu ça on a kata Lubumbashi puis tout ça vraiment dans de très bonnes conditions parce que ça là bien se revoit ça vraiment dans de très bonnes conditions puis ba loger nos places à bien tout na masonini boss César Pacioti babi yangoi ai bisinga lekechu alors ba vidéo no kala uzoza la moi pembe na monte kiti boy pa César le boss mwana nzambe osa mo kitoko pona biso habité boss na pour ma mutuka zo stressé ngai abi yango zo stressé yo rolela mutuka na oluka solution kanga ngolelo avant to koma le 15 septembre ozo mutuka atoza na mutuka ngana ko bakisere bakisela mutuka elle dit que merci vraiment na boss César Patio tabi avant le 15 septembre ngana runa bogomo na biso moi ebende c'est grâce à lui oyo vraiment ressemble kitoko elle dit que ça va boss ko ba César Patio aza mutu moko so tali yo nzambe poani apesa ngata moto tena vina ngade pekara et les va pas Fiki pour pas zali na maman Nathalie Fiki pour au moins si ko poani na maman Baksaka c'est dire que grâce à papa Paul Fiki pour na maman Nathalie ya ngo ba César Patio ti ba komi koya c'est dire que bolambo maman Nathalie zo sa ila ngai na papa Paul Fiki pour ya ngo zo bota ba papa bezo bota ba famille bo zué belé ah non maman Nathalie merci pour na ba conseil le César Patio ti azali abina ko sa ile lo moko na sombilo ta ketch moko bo o bula rapo esunga kayo na lingi so dérangement César Patio
César Passioti. César Passioti, le boss, mon père mon PDG, parce qu'il a comme si Lorette Aruna, Passioti, a eu sur l'étoile filante. Ne pas pour nous, l'étoile filante, les autres troubles. On tient l'étoile filante, pourquoi? On peut pas comment parce que les autres comprennent notre identité. Comme vous l'avez ma casse. C'est pas parce que je sais que Kevin n'est pas dans les Fikipo. Passioti et comment vous l'avez non mais nazaka énergie ouais, voilà. Je suis Fikipo toujours. Okay. Voilà, merci également à maman Nathalie Fikipo. Vraiment c'est là nga ko ka que tala ba émission na biso landara ngai en tout cas ça linga vraiment très bien apprécié ba mbote ici Besika Ozali. Voilà to bandi siko au sujet na biso o etindi biso to ko lukasu Kevin Pandale Kechu. Kevin Pandale Kechu ozo zakanoka sincérité. Nga ba baba ngo ozo ka muna kopamba. Ozo poser des questions, on va ozo bimisa énergie belé pour nous reposer ba question. Mais mouton ozo bimisa l'énergie, aza ni chaud ni froid. Babi même bible bi moutou faut pas sa position. Zala chaud, zala soit froid. Yo za katika alors même bible bi kenza ma vomir yo. Ba tu vas comprendre tendance na hauteur. Zamba ko nazongi no zamba ko vomir, ngati vomir ko sanzat. Pour ozo pas sa position te. Naza na position. Position za ni. Eza ya paix. Vous comprenez? Pour cela, nous avons pesé à Luka Kimia. Kevin Pandale Kechu, nous avons le robang, il s'est tapé le robang. Nous avons qu'il y a tout à la respect, tout à la paix, tout à la paix, bolam, et belé, auto, vivant à bateau, tout, fracatana bateau. Je suis pas obligé qu'à le coup, la moutonnion, à Bébana, Carreto, à Bébarana, Yvette, à Bébana, Kingani. Moi, ma problème, mes attentes, il faut les canadiens, on nous savent, clash, on nous fait non. Parce que nous avons une vision, une carrière politique, il faut na kota. Déjà, il faut na dernier rebongi sayango. Si tu veux la dernière émission, on a et là téléchange. Je répète, là tu m'as parce que aux unes à peine que la veille, non tout ça là parce que faut que tu na manager il y a boss César Passioti, tu vois. Il y a un on qui na type pour la FBT misalande, il y a un là tu. Aruna na vie to dingara to chaka bolamu ke mabezala. Naza hypocrite, naza pe malité pe na monte te mais naza ka naître. Naître ça veut dire qu'il y a ko cha pes comme bezali, il y a ko cha kimis comme bezali parce que ngai le lot auna, ils ont un garçon mon côté na les réseaux sociaux a linga na ko finga. O pa linga na ba argument na ko loba. Na ta. Na bamba tu ba kombo. Aleki ngati conscience. Ya ko sama nga o pe na ko sama mna so ba sala wana. Nesa kiyo tant je nazolo ba kenza me sunganga na kutana ba tamalonga ba aider vina nga ba aider nga na misana nga zamba sunga na kutana na FBT misalande papa Paul Fikipo na luba nga za le seul ange sur terre papa Paul Fikipo le droit na ba boss César Passioti parce que ligne vous êtes déterminé de gros ça là comme je suis déterminé na kutana carrière politique ba délai muso photo éviter pour comme la biso trop tard. Tout ça, qui met, tout ça qui met vision à batonio sauté. Peut-être bien, des tout ça pour ça qui bon moi na. Na senga na batwa linga plus nga, ba megen peko edenga, ba tala ba rero plus nga ça na ba réseaux sociaux, na ça na ba émission na sala ka, e ba ko edenga so lingi Kevin Panda, Lucas Monsanga ta classe. So le lingi nga ke français zo ko lo baté, ko tsanga ta cours français. So linga yanzo ko te lukanga ta cours anglais, comme ça na ba plateforme oyo za pour ça comme mais délire ko finga ko swana na ko kali société. Je jure devant mon Dieu. C'est maintenant yamba yo ona parce que ça musa na ngana journaliste, chroniqueur on dit. Na yamba créer polémique au fingi, il fait au fingi na ko mara mais ça bingo na lukino lubimisa yo o ezana kati na yo. Mais nga pour l'instant les ketchu direct na ndiko finga, na ndiko lo makam oyo. Ezaki ko sala un peu quoi dépression. Tout passe au monde ba ndiko lo ba disi ba swana mais pour l'instant na une maîtrise. Na moni tout ça m'a emmené. Aussi maîtrise pour le moment. Tu n'as monté à ça là où il y a lingi, c'est bien bon. Mais total, tu es comme on a ba bombe comme ko bima mais non. Ba parents ba koti na kati. Nazo généraliser parce que na lingo lo baté koto yo boy. Ba parents nyo somi balé deux parties ba koti. Ko finga na ba parents. Net ko kanenge comme makambo ba injure o koti ya ba parents na kati. Les getu yo quand même ba parents no bazali pa maman no azali. O kaneni lelo soko yo kike bazo fingela parce que et ça de deux côté ba fingi maman côté ba fingi maman. Ko ka lelo vando ki ba fingeli yo maman mutumo o bozaki ne proche. Ne bozaki ne kiri na bino ne bozaki équipe nationale. Lelo mde comment a fingelo maman agissement no ekozala nini. Ouais, na pesa no merci penza.
na maman Nathalie Fikipo. C'est ma mère. Adoptif, je adoptanga. Je adoptanga pas maman Nathalie Fikipo. Je ma mère na malili masangwa fo lele son. Et par exemple à Bruxelles mais maman va adopter nga famille va adopter nga. Ozo nga bana mu tout na linzaka. C'est maman Nathalie Fikipo FPT Misalande et papa Paul Fikipo. Ba conseil na bango plus yango peut-être na zasu Kevin Ozaki Karaté. Ko mona ba de so ba se bazo fingana et ça passe. Dans l'occupé explication, tu vois Yannick Mokonzi a Komelinga. A ebisinga leketu, je sens que aux à l'est c'est dur mais maîtrise-toi. Ba sœur no basi. Na bi que et ça là ma bé, to yebi. Wana c'est Yannick Mokonzi. Le grand frère, il y a Karine Mokonzi. Avec toi, il y a Karine Mokonzi. Puis, sauf famille Mobimba. Même moi, Yvette Kalombo, tu y es. Parce que deux sœurs, le bazo bébana. Et ça, l'on est né. Et ça, le coup, la journée, le bazo na Karine. Tandis que Karine, Aïba qui n'a travaillera pas dans le temps. Mais bah ça va être compréhension. Ça va bien fait dans les pas Noli, ça va bien fait dans les pas Karine. Mais dans mon cas c'est quoi au côté tu c'est on dit au côté Karine. Non. Noli a obligé kinga na démarrer Karine. Sauf pour tous à la bien. Na ba ki na ko sala ya ngote Karine a sœur na malgré na sala na chaîne na yo. Na ko linga na beba na Karine te po na yo. OK. Ça veut dire que soko linginga linga tous à la bonne travail non mais ko linga kabusa ngana na Karine. Ya ngomoni kito sala ki bongo no la préfère ki asundolanga. Yana tikala na Karine. Mais non que Karine atinda ngai no obligé na beba na noli po na ye. En plus que yeba na Karine no linga na kote bango déjà. Tout on est au côté na kati on a obligé de pas moté il y a une équipe nationale ce qui Karine ben film moto Israël nana bazo yo kalatina Karine so Karine on que ça yo passe pour nous on a Israël yo en Italie so c'est le passe pour nous on a Karine Israël yo en Italie ça c'est là que bazo boende yango te yo boende ni ça c'est parce que ozo pesa tendance zo yeba na te ozo en fait bato bazo comprendre que loko bato bazo bona il faut comprendre ah on a pris cet exemple comme tu as c'est ta copine. Tu as bon mati bokiti. Ce qu'on a ça, n'a pas ranani. Pour l'instant, tu as fait na mikolo. Tu as même moral. Mais bien sûr, tu dois ni je suis là la ngana la ngana tele mi kwa na tanya. Mais gobe nazana bine gobe ça dit que na ndole no mobile. So so vous avez un problème na bino. Yanga wapi. So na pese au conseil yo kité. Na bino o yo kité. Est-ce que yo bengaki likambo conseil ozo lo bango trop parce que le mission yo le kakuno ba que non na pese conseil. Est-ce que yo tombola ki téléphone na yo au bengi Yvette au lobby na Yvette ah moi maman boye boyete bien que mami no a bloqué yo mais aux na bateau yeba na bango soko so na mutu na message ko za transférer par exemple la micho bala bango na relation bien na gel show ou ko transférer même message on n'est pas dans gel show boye les concernés tant Yvette que l'on boya ko ça l'émission elle a pu ça démarrer ba chinois sur directement Karina Salaka oyo ba chinois ba finga nene na Yvette baba na mikete na yingi siko sembeli na makambo te parce que ba opekisa ngana kota eza terrain mo glissant je fais na sala makambo nanga peut-être Aruna eza ya suka na lekation émission tout le makambo ya Karina Yvette tu vois eza dans sens wana bon so bi Karina zo bloquer nga eza déjà première fois te na robi na sens te na moi so so pas bloquer yo na problème na Karine na zo ki ne mingi pa nene ya nene ya tala Karine obuke no sabo ndeni na bobu moto parce que ora bolingo ya ndeko na yo elle bosso ya mi balé mi ça te comme des trop comment tu regardes la mise des trop ah c'est que on so c'est sans ranki sans problème mais ndé bazo finga na wana ndé bazo sala ndé bazo finga les ama bina c'est là qu'il na mutu mo pa yebisa nga bile kecho il vient na créer babanda ko swana leloté babi autre bomunyo ya mukie baswana kutu ya makasi na bomwa bazo baswana ke kutu ba Yvette kutu Karina zo ke sute ko kota te yeto lingi sute pemeno me famille ba Yvette kama ki Karina Yvette bazonga na lisusu mais ko swana na peut-être kota ki ba parents te wana ki bazo swana bino kama o eto ekoti ba parents ekoti bana tozonga koto ba poster bana zela ekoti ba parents ekoti bana comme exemple oui to ya mwana page ya Yvette Kalombo Joantache a poster que le Hollande o ba finga naka
tozalaka na likambo oyo eye po oyo aye il va taper sur raison na lobi a poster glo là ngazo soutien na bango etant que ba parents nde ba fini si ça problème ite glo ya pas finga ba pareil Yvette afinga ba des fois Yvette na glo ya lobi ba na directement na tala ka lobi ba debiloko nyonso afinga ka Yvette wana ezake ba pesa ka yango mutu oyo yaki ko pesa information wana pour finga Yvette alobi que non ezalaka kaka Karine nda pesa ka apesa ki ye proche wana proche tolonga ba hypocrisie na ki mutema mabe so proche ye glo ya zaika mala Karine te habite alobi ya kamada Karine te mais muto nda yebani na Karine nda yaki na tozo wana muke sima ezali sinazo ngana défendre likambo na zo boya parce que to ça analyse ayeba ki bon c'est sera peut-être on va finir je pense que Karine pas ko côté la Yvette ko taquer pe glo ya ba page na ça qui likambo ne dit pas Karine a dévoilé mon toit tout ce qu'a dévoilé ba face oh glo c'est que azo ezaka une façon ya ko se racheter oui tout ce qu'a dévoilé ba face vrai amour vrai amitié na métier pour l'instant ezaka nzambe c'est ce que tali ba plumonion so banza stocké to leki c'est à dire que et bien to va na bon habito va na suna bango esika morote parce que to va to sectoler tout ça ba rembelé après le to ko bet ko na ba vérité c'est choquant comme on a vu Karine mon Yvette va poster une page c'est choquant et ça choque lobby mobile Yvette dans ta page c'est choquant comment Yvette va poster par relation à Karine nani na page na ba ndi c'est choquant est-ce que beaucoup sola les sous-sauter est-ce que boye nazala les problème tenga talingate ngai ba so talingate na kola pena bango sika morote c'est ça j'ai les choses à naza sincère j'ai la talent Jonathan Dario j'ai la mina maîtrise j'ai na niveau mo boye on a ko maîtriser j'ai les choter nga donc ma guerre plus que na j'ai les show j'ai azaki ko penser peut-être les quelque azwa mi par ya Karine mais azaki parti mais azaki ko change de pays alors là c'est j'ai été boye azaki ta bongo te tout ça la bateau ngai talingate boza mikolo obozo sa lelo ba lobi pe bana bino bazokola et ça la passe ba secret mobima ni révélation mo toyoki lobi na yoki nzoto malili révélation ya bambwa tomoni live il va tasali révélation moko ya mami na yo alala kina mbwa bafuta bango ba $50 neti ba biloko wana neti ba siko lelo eko ya sauter à l'autre mais est-ce qu'il va te lobi mokile sani c'est ça qui amina est-ce que na zanto na lubumbashi ona nios ena zonga kinyos na lobayo mabe bon si bango parce que na kina lekecho eko za mais na ba famille na biso ba oto te biso ba ndenge moko boy tant ba zo mabe na biso ata ibena bosana nini bonzima parce que boza famille moko parlo ngolo ba ke za lokuta o Yvette alobi te na biya via lokuta na Afrique rosa la paix parce que tout ça la ba guerre ba makambo za ke belé pende na bato biso ba benga pe Yvette ke bana lekecho za traître bazana si je étais traître peut-être Karine m'avait pas bloqué ngate ben on a mutu na ngafuna zana parce que bloqué nga comprendre c'est que pas Karine pe na za traître parce que bloqué nga parce que pour na saki mission na Yvette pour le oh c'est nga loba j'ai mal à quoi et ba na français na bino et talinga été je fais plus ma vie mutatanga mutu azati na moniti oyo là je vois des options bali bazo côté la paix Yvette ou incite ta paix Yvette sois sage si tu voulais faire ou ça la guerre non à Karine taquer bien balé mais Yvette a taqué mon katindi mutu éviter le soutien à bato mais batuana ba finga ngayo na batu nyos to zakawana rancune to boy na bisto bon moto mais bato tu vas profiter de ton makamote peli baya okota na bakati c'est pas important et ça na bato ba nga yuma ke na banga Karine donc il fait to le goba mamba Karine pose na ba argument so nga za na argument ya Karine te le goba ya yete ya kwa bona le kana TV na finga ata peso eza bato bazolinga kaka ofinga Karine be bato balinde opesa position soit bon opesa position ou na ndenge a humilia kibino kenande du genre que boa bana bozaki bana misala na yeba mikala na lobaki humiliation précède la gloire yango
l'humilité. L'humilité, c'est pour précéder la gloire. Est-ce que l'humiliation, c'est quoi ça, l'humiliation, peut-être, et ça, on soit yébakingate, et puis, yébinga siko. Tu vois, yébinga, ça veut dire que, si on veut que Karine a sambu singa, bon, peut-être, écoutez, audio, et bien, qui n'a pas autant à peine à combattre Jaël. Humiliation, moi, t'es légué à Jaël dans les réseaux sociaux. On met la rare, on a Chaba, parce qu'on a Castel. C'est grave une humiliation. Est-ce que tu Jaël à répondre à côté pour nous continuer toujours? Ah, tu as peut-être pas bien. C'est Kobanga ou bien non, j'ai la Robanga Karine. Mais c'est qui Kani? Au moins, l'homme soit on a osanga mabe. Kenazo na pizza. Aruna to zana no bumbashi ati. Yo moi c'est wa fa c'était belé kenga. Oui ba problème no si no zana ngo. No le da aruna ngana ba ina nga. Mais yo te opezinga. Mo manifestant bote mo sa ba bien mo ngamu na ko pa ki aruna sa bo ipona legecho. To tsi bo yo su bilo to li. Sengi rona ye ba nga. Oui ke muto ala za juste. Mais no ko sengo bo lobi o pesite me o sa ngona ba acte. C'est-à-dire que Eza Bongo. J'ai la sate qui a banga Karine. Alors que mon kili na bat bota abiso et urbanine. J'ai la zan bariki ma ayi ko lo makasi shell show. Nga ba pas attendre te que no le kana mission lo bango. Jaël, Afi, Karine, Yvette, Ebino tout wana boza. Pour attendre te que je me le TV. Je pense pas. Mais pourquoi la Kalasco banda kokota? So monième sous Karine ba guerre na bango de bazara na bagena uyo banda kokota musiko pourquoi o banda ko fingara bani bana basi o pesa na ba kombo. Et bon moi na pesa ki temps fait tout ça la rama mon bongo. Les agimondé c'est lo inani non préparer ni carrière politique non non nos futurs députés. OK. Si vous voulez on nous ko sala ti. Et le mo ba langue on va lakini on va ibet na salaka moi on la poser ko sa charisme on est homme politique au cause parce que dans un bloc mo no rosuka kana musala ote zakara ça simba qui c'était pour ma députée jamais à partir moi jamais ba staff bango donc il est vazuzoya bitumbe yaka zaki na Turquie passer moi benganga ebisinga moi de mois de août au la okuta ba problème mo bo ozaki so maele yango na okuta na ngolelo même na famille na yo bataki ezali même na baninga na yo bataki ezali même na batu na yo bataki ezali ça veut dire que nzamba lingaka lakisa yo nzela pour comprendre pour ça maman na yo national age mukete age na zanango vous avez responsable la famille aux age mukete les que tu stopper non age mukete wala le lot ce que cause à la sincère envers nos téléspectateurs, les internautes, on va venir sur l'émission Oyo. On t'a le combo quand même. Et puis tu vas me dire quel genre de relation aux abongo le couple benga bango comme au lobby. Aux a sous na terre makambo na te comme au lobby qui aux a préparé carrière politique na yo. C'est aussi le moment où c'est racheté puis na bandingo. Ba c'est même chose au pour ça vraiment thème passe na ba combo bamba bango. La relation nous allons la cité. Ba oni so na chisangi no. Ko sangisa te. Tikanga na pesa combo. O pesa ke combo. Te sintaka pashinda zana ebike. Alinganga no makashe bi. Ebike na premier temps. Abi on les faire na le. Excellent petite na to so la bien. Sintaka pashika ma da sanda kambi na biso. To te eza maramisenge exabo mais bobongi ça soki o bakola ne aisha koko bazesi ka moko te bonga siko te na aisha koko pesa kombo te na pesi idée te tu n'entends dario cameraman na fasa te bombashi o pesi idée to boy te na yebi mais batuana oyo wana ozoloba wana bango entre bango to mona te sika Aisha pesi Cynthia Kombo bakana ba clash mo kina ba guerre d'esprit yebisanga yo siko bambaka na Kombo elati mutu yebisanga na Kombo na kofinga mutu nyama ne vous comprenez non pesa beaucoup na kofinga nyama na te ko pesa Kombo za makasi po Kombo elata oti lelo ba ko zona mutu oyo na Kombo bino bo bambai wana akomi ko luka se défendre est-ce que ngana ko kana mutu boy bande ko na so basi po baba na basi. Bref, toi qui ne m'as été, polémique l'icône en haute relation ni aux hommes
naza relation oluka po s'excuser ata mpona bango mpe te parce que ebele toza mpe baninga te te na ndenge andeko mwasi kasi lelo tomoni Karine akomi koposte fifi siwa bazalaki toyebiki bazalaki na guerre soki Karine alongwa na RTGA eza mpona fifi siwa bato nyonso bayebi yango bafila nyonso nde bavandi basatandaki un jour naleka na plateau na bango mosu baleka ata na kati te wenge muzika maison mère na wenge BCBG guerre ezalaka mais mampata na amida basola kuzu bana bakenda pe classe moko et important c'est ça ngana kento sola ne bien mais vous avez 15 euros bébé ça dit que nana loko ça racheter te ko za pe 50 pour ça na pour na mututi grâce journée ba to ba guerre ba journée avec na TV que tu es bisanga et qu'on a zobala na tika na ofina na biso te na salika o c'est ça qui to kuta na ka bongo to mona pe ka bongo c'est ngi osolo la tête aux apeka bongo il y a un problème parce que dans le sens on a lobby si tu as moi alemba be mission be la kumisa nonga yebisa so tu na sitaka parce que déjà finga on banga na sandra na biso te moi li combo pesa te na finga te ya sobriquet on sobriquet te ya lekecho na ki evidence bo fiki po ekanga meti te me fiki po eza komwa muto pesa yo komwa muto zo pesa eza iki peka eza te parce que komwa muto j'assume encore abaksenga sur l'étoile filante tala niveau elenge ya kombo étoile ezongela kaka étoile filante kendaka na ombali kitoko to kita na to tumio avio bileke chu vimbi me buni ko zoka le hotel ngo bileke chu be mwana on se dit que na mbinga moko bwe na ko elzance mo bwe na ba so sport ko no tele mona ti chemise na vandi bwe au CNTP un adorable comme toi au Chena Zem il y a problème te Zem to banga so pampers te ba bo pampers ça blo miketi ata yo so melanga ta carton oh pourquoi pas Nicolas Makulutu non ça va bien Makulutu tala siko ça veut dire que Aruna to tika na biso hypocrisie na tanate ça veut dire que je pense qu'il y a un bio au clasher moto qui a les questions qui na finga donc yo préféré ya babatu ba clasher babatu mayo parce que naza journaliste musa na biso ya koza songi nana pomba ils ont pas bloqué le Nicolas songi wana ko yamba que songi ya misala revendre kayo na lobby na biso na c'est que déjà ngaza pomba la Karine te jour Karine de bloquer nga peut-être nga bloquer il y a payé 100 rankines il y a 100 rankines ça veut dire que naza mona ka kuno funga mbi boke ka kota bloquer si parce que ayoka pas sur appel quelque chose na yoka to na yokaki mais c'est ma sœur Yvette c'est ma sœur. Comment na batu susu ope bazui para Yvette otoyebi ke bafinga kai bafinga e ba célèbre émission et tout lelo bazui ba parler tout le monde na ba live na ba chaîne susu bato baza pour rien. Je crois que est-ce sincère? Non, est-ce sincère, c'est ça pour na ba vie. Pour na Karine pe ba solate yango ba sali bon. Nathalie Karine na lali Yvette za mama kitoko pona e. Karine za mama kitoko pona e malgré ba mama na biso. Malgré qu'il ndoki na ye Karine ne bozwa bazoloba malgré qu'il ndoki ya ye Yvette baka bandi pona ngai et comment qu'il ndoki on dirait choqué wa fingi ndoki et choqué nga parce que atanga moko na millier na nzela et plus na ba famille na ba sœur na ba tebele pour montrer biso ba ndoki pe ba to ya kisi et cause ya ce que ça peut amabe mais eza réputation za mabe c'est trop choquant. So na mwika Yvette abandi direct na kokota la ti nzamba o monanga yo so tala na okima yo uza na téléphone na kokati Nathalie Karine boy oui pas sûr o doit pas c'était pas sûr soit en rejoindre au carbone à équipe nationale ça vrai choc na nga ya vie de quoi on ndeko moka kufinga eza passe o équipe nationale ezate maintenant te rozonga là yo ndima c'est-à-dire que oyo kaka et ça vanité de vanité ça veut dire que et le que c'est peut-être na quoi moi était et le gars Karine Lukanzambe il fait Lukanzambe Lukanzambe pose bien parce que bakam o ils étaient à battre belé ils ont font la paix au mato ya battre belé ils ont font la paix ko vanda na biso c'est-à-dire que avant comme ko banga c'est 100% bakam no royib ça sur les ketchuté yanga plan ko banga no royib ça sur on vivre dans la méfiance c'est ça bate bisoti ngana obena uti nanga lemba na koti ya lingwala na vandi oyebisa ngai
Yvette na kangi bakoli avenir landi so bakangi bandako to nini ngale ke chino oti lemba ozu Victor l'équipe du peuple li mette na koti bisanga na opesa mami kolo ba mi balé le conseil non donc j'ai mon lemba te okuta na j'ai la mon lemba to vena j'ai te okuta to lingana kina j'ai makasi arrêtez tout ce qu'on a vu ça na boy j'ai choix pe ki singa bileka chiko club makambo te tika na yo abinga pe naza mon okot mais est-ce que na boy na ngoloba na bi j'ai tika kana loba ka oh j'ai la pétition par rapport à quoi abi bima na makambo o ko ma député moi mobile o ki le chose o ko sunga biso nyoso ba basi bonheur na yo eze sengo na biso c'est dire que bima na biloko na biso o ya basi choqué ngato j'ai la sanga isinga maman Zuzuna enda puis ça na lela voilà ni olela babuzo na monte mais olela vie yesene vie ne comme lelo visa compliqué visa ba réalité nous on en plus na famille parce que tout maman bien na ba famille na ba réalité ba récite comme belle ça dit que non comprend toi ba il pas besoin ya attaque zo ba attaque zo ya runa parce que tu dois se mettre mutuka so eba ba mono so na mutuka pas confirmer aruna mutakisi aruna kenda kaboe aruna sala kaboe ça m'a ramené yo les gens parlent toujours hein comme taebi oh là là comme taebi eza passe plus dans ta côté internet non ta pe ba nzela na bi ke mère na ntango télévision yo za la vraiment stressé. Est-ce que l'alarme non les alarmes de crocodile télé non il a pas plus qu'à pour la maman de Bakari na Yvette non il a pour la vie nanga pour na makam nanga bande ko na basi pas même non bande ko ba c'était to bika moto kuta mona ba réalité na mokili donc makam o ezo salama o eza plus et ça biso confiance na vie dans le sens que autant des ara ozana ami mo boza so intime que ou soit ba relation na ndenge ya na internet eza vrai té eza mité na bande kopé bon ça va ndeko la bon mabe donc ba ke ba relation pour na komona nyonso boto mona keza msusu o abombela ka mutu likambwe o abombela mutu ka c'est-à-dire ba amitié msupe nde bozala na msusu ezala pe sincère dona vandi sona tali la te mokili je préfère na minuit na fukami atana na kuti na nobela nzambe na ngai nzambe batela ngai nzambe batela libota na ngai nzambe batela musana na ngai batela entourage na ngai batela banzela nga na kenda ka bisika na kota kaza na ngai parce que mabeza makasi ya runa mabeza makana ça nous me sentir yango je prends plus le temps ya koswana ma maman Nathalie Fekipo apisanga ba conseil ayo kanga zo servenga mais maman je suis trop combattu parce que combattre trop abi arrête ne pleure pas sous lara parce que comprendre que tout le monde ne sait pas non la est sengo la sekata parce que maman Zuzuna endo sidikila ngai non la est sengo aruna na vie or na famille kiangani ba kongo ba kiangani je préfère buta na ngai quelque ça ma msuna sentiment msusu été ya ngai grand-mère na ngai pas devait passer au grand-mère na ngai tatikela nga biloko babula bongo ayebisanga na vie na yo ndo osala koyina na moto te komoma na moto te kosala eloko te lelo tapia wana lelo auna esanga pasi parce que na Lubumbashi tu pleures trop les questions te mutfaya ali atabito ezaye courage na Lubumbashi mais mutfaya atabito feza taye be et ali na été na lona on va carrément nani nganota bamno akutana ngo akutana ngo c'est pas bien vraiment ebisanga bi pesanga na lia na euro na lia euro po jouna ozalate ba msuba ko lia yo mais ba ko ndima yo petit ba ko bénéfice ba ko kwa na yo petit awuna yo na mona ngo lelo to ma msusu to ko ba TV to ekomela biso ovandi bondo beta bwe olelo bi c'est ce que j'ai raison. Il y a vraiment raison. Les pamboli n'ont rien à bakombe belé.
ya bakombe belé mon soir ko mabe na ote malubi mabe na yo OK ochiwe na ye obangi bango bi mokili ya mabe non c'est ba aider vraiment na ba objectif na nga tout ça na ba carrière politique ba ko tsangai ba te yanga il faut boy parce que naza étouffé pe naza si charge na makamoko boy oyo na ko sala te oyo bato bakomi kokwa bango bana ndenge na bango je préfère que naza ta ba ninga libanda ke naza ba oyo baba ndeko bo bazo kwa na opete bazo kosa makambo ba mama famille ba bisango libanda te na pesa sa lo bango te mais non sensi na makambo e mo zongi na ngale lopo na kokona nga OK ai bisanga biyo ozala mutu moko boyi o sepesa bate bena mokili au na ngana força elote a força elote to eli bomba chite mile to eli mina zaka na poso que ça va aller comme na vivant na kin na valoir pour moi marié oyebi ndako za bien tambola mutuka na pe na village na mo belebele o peut-être ba te belé bazana moté mais sikoyo pasi kaka za cher na vie na ngasa la rasozote koko na ngai même ta mère est là et mère azana e omoni bonheur ya mère to di pamboli na ngai et na famille na ngai ba mama na ngai ba koko na ngai na mère na ngai za poto daso mutana poto yo kasa wa ngaba mietse na bakina muna ngato ana eloko te même mutana kin ai ngai bango voyage peut être grand-mère na ngai mona kaka oya sepela Dubai na bandaki na kinara braza wada yelo bolu kole ba uto kate le kolo na kolemba kolela ete na koyembaka kolobaka bolamu na ete yango Karina Yvette so boteya miti na makambo oyo mabe okota to mabe okota toloba me na bakpata so ezala pasi mpona point tosala ye boye ezala boye OK le question toujours chuter l'épisode déjà vers la fin namoni comme trop mawa zolela et tout bon on comprend tu as perdu quelqu'un de très cher oui et grave c'est normal que à chaque fois que quand tu parles d'elle ça va larme c'est normal ça émotion namona kaye amone mbala moko wasona beli abeminga mukongo akina na hôpital ana bonde l'autre grave voilà yango moni kezo tolia na ninga musoni trop tadi kena kona musoni desuki bilo eza nini kwa bilo eza ezangi musoni olia te azwa defelinga atekla le puta na ye yaona senga kina famille nanga bandeko nanga ba mère nanga donc on sait grave na biso Pierre Tombacte wana comme nanga na osala batikelanga na ba fan balinganga na eza pour ça c'est la grand-mère nanga Pierre Tombacte peut-être cadeau no pesa yango wana le pango ya koma esika ya koma yango na zana pour ça c'est la grand-mère ata mako na nese ote ebite botika je préfère que ngam na sala pour na zana cadeau ko pesa ete pour l'instant. OK. D'accord, Kevin, on a quelque chose, tu as déjà. Vers la fin de cette émission, un mot alors. Nino Kukeloba, Bande Konayo. Naza Sunelo Loba na bangote ba mikolo. Na pe na concert pe sa bangote. Basaka Obamoni. Basaka Obamoni. Parce que mutalisa mutazate. Mutana pe ma mutu azate. C'est que le on est tout ça l'émission Boisa Sukolo Bela Makalon, on le bela on plus jamais. Plus jamais. Plus jamais mettons mambeya ka toloba kaka pour le soki moko na bango problème est to za sensi ka toloba pour to pe kisaba no boyo karaté plus jamais za raté en muki jamais des alaka jamais non sur le stade mais le ba muninga sona jo pour to ba jamais en a trop OK voilà jamais on va là dans zongele susu mais yo na ba ko ke kana mo ba lango. Voilà que veut pendant les questions. Mon yo Jonathan Dayo yo. Okoye banga kutu. Ata lo bumba sho kendete. Bakandere ile kana mo mettons au ba to keka parce que bola mutu zana ngo. Ata to zana ngo te me l'accent mutu zana pe me bola. Parce que oyo azo bombelo yebite parce que yé pas on répète na vandi
leke tu au moins na poso bono ça la bossa we masengi ote maintenant masengi ote mayebi so na mutu ça veut dire que yo ne milukele déjà mona ndenge na yo parce que kosenga ya mikolo eza bongo ça dit que ya kopesa yo kaka ça dit que ozo ba kete mutu na ngata masamba na kotiki pe bongo pete comment eza vérité vous avez na kabema no voyage yo so mission nga bengi sanga lisusu o ira esika bwe na site na koke ngamoko ba kaza te contre temps tana le président le papa Paul Fikipo et puis quand même ah bongo lo ba kete pour lo ba pongo yo ba kete pour na nini te yo fo lo bila papa makambo ça dit que papa na mona été surtout moi to ko la solution mon soso OK moi te exemple porter lo yo sa belle mais belle parce que FB dans voyage mon papa na rien déjà le but aux années émission de ça FPT. OK voilà to comme na biso na suka émission na biso ke bana ba ko pesa mutu conseil te boza mikolo boza bana lingwala en tout cas au message ya lekechu albi conseil ezate azani loko kolobate na makambo oyo nyonso ça les gars pasi komona kaka koto kofinga ye tant que moi na mobile era otala ngo akokotala ta kokona mo kuna ota vidéo mo bona tongo na l'accès boye akoka kotota te wana vraiment eza solo parce que nazali banenga mnando l'accès tunanga na ota vidéo akota talika boye akoki na été makambo wana nyonso voilà lekechu to na sona suka bana katanga tuko apa to na kacha katanga to za na Lubumbashi. Oh shawama nanga zakeza kuna OK shawama nanga to za na Lubumbashi lelo za concert ya papa chéri après aka to bongami ah to ki concert l'autre za concert papa chéri et puis mamge bébé ça mara awa le vendredi et to za na Lubumbashi ngo le samedi dimanche go lundi to za parce que le vendredi le samedi to za ta rotambola et to za ta repoter c'est du bureau vous appelez dimanche pour on peut avoir la pour même se pegar à butu et ya habiter les gens peut dans un métro bané retirer à table fond à penakin merci na Aruna merci na tout mais c'est quand ba edenga on ça la paix bientôt la pire to mana singa famille na maman na maman kultu na Gina Longomo na maman na Malili Masangwa fois na noko na la vie panda na Credo Marie botiki la ngala ça pire tomba la kokona ngai mais tout s'organiser bien faut boyaki tout ça là je pense mois de décembre tout mois à fin d'année c'est la couronne à Pierre Tombal et ça va bien. OK voilà merci beaucoup dédicace n'a plus c'était voilà comme la chaîne Asuka émission na biso quelques dédicaces qui va pas na poto clôturer émission na biso FVT Misalande, Papa Paul Misalande, Maman Nathalie Misalande, Kevin Panda Misalande, César Pachoti ne Bambongo nde, Pachoti Bukozwande, merci na le poste César Pachoti Yangoy, Papa Oyatika Mitukana Defo. Abile tu vas jamais me ko ba ça la bon va catch et bouler la bango. Na ni dérangement terre. On se met au catch. On aura ta versement chaque jour. Chaque jour. Ayi papa koto village zo kotsa koto keche zo kotsa ezabwe koto na papa Paul Fikipo otali katikati village pas otali passion taye OK songi so papa pese osuzo ki papa César OK we na village na bien mo megate oya kei oya tikali ati biso awa c'est bon. César Pachoti Yanko. Maman Nathalie Fiki pour monter, mon papa Paul Fiki pour j'aime trop cette famille. Parce qu'il m'a papa tout tinga. Que tu Fiki pour. Ah, et puis comme moi les adorants, na rêva comme moi na musique depuis Canada la FBT na zwa pour zwa bi bon wana ma on se wana. Te papa za Nzambe. Parce que a conseil na bango e chansenga. Papa na maman ba comme sanga mutu na miso ya bato. Mais nous allons comprendre. Le jour où on comprendre,